Ah? Batebele ba bank sa jiba encore arena. Encore arena. Bangi sango jibe. Balingi. La moni batebele ko jiba no sango le 14 novembre. On dit fallait pas dans salle mukena. Jiba sali plus de 15 ans qu'en sous potote. Et du poste ni ba bana on a curiosité, il y a vraiment na jibe. Ba tout comme bana besoin mona, ba mona na jibe. Et puis ce qui est bien jiba tchebet na ye, a créé une polémique de. Jibe na logique avec adversaire à Wena. Atali Anthony. Hein? Atali Anthony. Jibe. Atali Anthony. Adversaire à Wena. Adversaire à Wena. Atali adversaire na ye. Donc atali soit yanga moto obeta obi pendant qu'on sera na poto. O ben c'est ba wato, ben c'est plein point. Curiosité to yoga na to mona. So mu soit atali pepo le telo ko ba kenda bongo. Obi c'est ma solo que sauter d'assistant de France. Atali ya to beta beta ngona mpe. Na kato ya mama encore arena. Donc Wera yena ba salle moko na poto, Wera beta ta salle mo abimi plasté. Nous faisons na CCCC. Mais Jibemba la moko azana asana sine Jibazana ngo. Jiba beta Zenit otilelo, batutu ba beti ba stade, ba beti la Didas Arena. Ba mo beta console kwa Zenit za Jibeti. We baka. Ya ba ndu Zenit ya moko. E kota na hit. Concert à Zenit Jibe kota na hit la disque. Donc parmi ba concert, parmi les meilleurs concerts de l'histoire na musique. Ezala. Meilleur Zenit Jibe. So bang c'est. Oui, on a un grand esprit na Wenge. Hein? Oui, on a un grand esprit. Bon, comment petit esprit? Espèce Kima. Oui, c'est espèce Kima. Oui, on est fanatique. Oui, on va tourner quelque chose à faire beau là, on va tirer un peu poids. Oui, il y a petit fit. Il y a fait le baou là. On va misser tout, on va le rendre la maison maintenant, on a fini à t'as pas Fabregas. Bango tu vas se la ouais baki bango tu na ba bi na ba wata bango na ba faire ba yeme mais faire regarder le bomba je vais aller ça la faire comme ça côté kuna ba beti stance fallait ba initier a to mettre conseil kuna ba wa ba so ba bi edi oui kana jibe ils ont dit que les hommes on a BCBG ba corriger hein aya corriger a corriger mi ça de la finda aya peut ne pas corriger de la finda mais mon pour le sucre. Oui, Ranson. Abima na terrain ya polémique na faire. Très bien. Abima na terrain ça la polémique il a fait. Au faire à effacer banane ba fait jaloux à effacer. Attends na sugo ba fait ya banane ba fait. En fait tigali woni le vraiment ko ba warrior. To tient de ba c'est un stade de France bleu avec ça je sais bouton. Ce sont la vie un grand esprit. Tu te bana wa mon esprit Abima. Bon ba le la rato. Dormo, tabi na polémique. Abosa na mama wa no. Abosa na tete na guerre ya wengi na kachela de. Yo Ranson so be beta concert na ye, we Ranson alukaka azo moi énergie mususu pa ba na ye. Ba na ye o ba longwa ba mise o ba évoluer au sein orchestre na ye. We Ranson azara moi abengi bango po basa molo mo asika. Jibe pe awozana batabongo oyo ya ko benisa ba pesa mwele nyingi na concert ya Jibe kana batabongo David Wembe balabala Jibe kana surtout quand l'image ya BCBG na maison mais ça rend mode BCBG depuis que la Jibe pendant on benga maya bougie c'est-à-dire à télé maïmo tangisi ma bougie à télé ouais ça va toujours l'origine ya ko le la bana basa la différence balabala tu tiens na deux orchestres na na monde liké so ba live. So ba beta concert. Il va tomber piano. Abene balalo bana monde entier il va tomber piano na live. Il va tomber piano na live. Ça on encore il va na faire ba seul mission on na monde na polémique mais moi je vais la polémique. Na profiter na bana Luanda dimanche oyo donc biso tout okutana na Timbako. Il va pas livrer deuxième concert na Timbako à partir de 15h. Biso tout aux alawana maramuto zo les gars pepele début da Timbako na sala maramna donc et qui est bien. Na mon avis déjà fondé l'ami du chef donc avec côté marambango donc masoa baba te na ozalawana. Jibe kana yembaki sera betara Zenit téléphone a filmé na Kwenza radio. Le téléphone de comment filmer na quoi parce que bah il doit tenir compte wana que le wana sala melaye malgré micro na biti ba balabala comme belé mais
tobosana te tozala na mwa reconnaissance avec masolo ya balabala po toyebi bino tobokomi na bino balabala na masolo ya balabala ezali donc ekoma to na mona na mikili balabala na kini John Kabamba balabala kitoko to balabala eza mpona biso nzambe apambola balabala vraiment eba nango junior automatique très bien masolo ya balabala yo David Wembe donc oyo ko ba wa Afrika ba gros na yo conseil te fala yembi koleka fere na ko ngodi bolo na telemaka wana ngongo non yo ka baba wa yo te balo ba yo fali ko fala yembi koleka fere bana yo ka te mais fala to mi fala beti ni resta ko kango c'est-à-dire ba conscient babolo ape batelemaka wana biso mobondo ape moyembi suka wana atana bezina nga sala 10 000 personnes de Pamba yo beti stade ba tielika papa fait na ba moyembi ayembi asa ba meilleur fanatique mona so ba mi boma pona papa fait na ba. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce même moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission donc on essaie 3 de le point de LGTV, David Wembe, Masola Balabala, comme Dabanel Sakabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe Sakabino, na Betra ou Masola, et c'est pas ça vraiment. Na Mboka Oyo, l'actualité nous oblige à remettre les solos. Il y a Papa Chéri, Brinadam, l'homme qui a mis Loda Coco. Après plusieurs années, Papa Chéri a annoncé concert bongo na Défense Arena ex-Bercy. Oyo déjà Papa Chéri il s'habite tango, mais lelo ayeli yango na configuration il y a 23 000 dans le détail wana lelo boko yokango et pas mettre ah c'est pourquoi pas te mettre les solo il y a sortie médiatique il y a Weranson makamnyos o ya lobaki na 3 différents journalistes o ya passé na bango et chose grave aussi bon je dis ça grave parce que ils avaient un peu moins difficile et ça la main to yokango les grands mopao ayebisi biso ke sale Bercy et Benguier ex-Bercy et Benguier bazana posala ye abeta donc ba détail wana nyoso boko yokango na masula balabala. Merci beaucoup na batutu o batala masula balabala ba j'aime ba commentaire ndenge botaka wana ndenge bo partageaka et sala kabiso penda bola mobele lelo tozana maître As et avec maître As on va se parler tout sauf rien bozala wana penda Bokozala décité maître As batard de bon après-midi. Batard de David Wembe balabala batard de balanditu ya masolo ya nzela malgré mikolo na bitu balabala comme belé mais to bosana te tozala na moi reconnaissance avec masolo ya balabala po to bino to bokomi na bino balabala na masolo ya balabala ezali donc vraiment toi na mona na mikili balabala na kini John Kabamba balabala kitoko to balabala eza mpona biso nzambe apambola balabala vraiment eba nango junior automatique très bien masolo ya balabala yo David Wembe donc yoka topesa baide na biso baanalyse na biso comme d'hab ya critique ici tondima ya mafinga je sais pas soki bochanse mais bageme na baremarque na bino esalaka bien toza kopartage mpona en quelque sorte kosunga mpe communauté na biso na mwa baide biso mpe tozalaka nango donc toyaka mwa kosala analyse mpona kobakisa un plus bao bamoni ke un plus yango tobengaka analyste moko constructive c'est-à-dire toyeka tofinga te ça sert à rien kofinga ça sert à rien critiquer quoi critiquer ça normal mais mafinga nde pena na balabala elekaka te. Merci David. Maître tokota mbamo na actualité après plusieurs années baconseil mpe ezongada na poto mais batutu babandaki kozela JB Mpiana chose grave JB annoncé date abimisi date annoncé concert na accord arena omoni nenu annonce wana ndenge nini tekenda na annonce ya pamba premièrement bamoretu ya bonne musique oyo balinga musique balingaka makambo ezalaka sango soki actualité eza te musique na biso ekufaka mwa ndambo soki tozwi actualité tokolango kaka na bajane talango bapetit frère na bango ya bajibe na bawera bapetit frère na bango eza lokola bafere bafali bawada so totiki actualité mpa na bango eza bien te donc bavie mpe fobalasa biso kende kwa bazalaki capable na lelo baza capable ya nini donc premièrement toyambi ya nyonso wana na esengo to na ndenge ya biso bamuka bonne musique sali biso mpe encore arena malgré
na mono ndiye bato mingi babangisa mpe jibe accord arena bato ebele bango babangisa jibe accord arena accord arena bato bango babangisa yango jibe balingi namoni bato betango jibe anosango le 14 novembre falaka banda na sala moke non jibe asali plus de 15 ans kende asu poto te ebi posa nini bato bana ngo na curiosité ya komona kaka jibe bato komi bana besoin bamona kaka jibe et puis ce qui est bien jibe atie date na ye akeye na polémique te jibe mpenza mutu pamba ya mutu pamba annonce date na ye ana polémique na bawario te ana polémique na bagaulois te ana polémique baspiritas te bavillageois te jibe oloba déjà que oui bango nde mutu baya kopesa coup de pouce te mais ce qui est vrai nga so nayebi onga nayebi bawario na bagaulois basutena bakesa bato mosuti apart na tv non namona concert moko ya 20 mois atie date akumisi bagaulois to bawario batondise tomoni yango ati vie na biso igwe de la forêt aomaki pro warrior neti kokobaka bawarior mao tobeta na belgique baye na bango te bawarior na bagaulois baza wana mpo na rafere na fali mais bamoure ya bonne musique bapo na batutu bango nde bakolanda sikoyo jibe na bafani ya bcbg po bawenyemene mpe bazali est ce que bafani ya bcbg donc tozala bana maison mais bana bafani ya bcbg bafani ya bcbg tilo oyo bazalaka kaka bazali bafani ya bcbg mais bajeune nde baza moke ya bajeune ya babana ba 2005 oyo baza lelo bango nde baza moke na génération bawara bagaulois bafani ya bcbg baza pena te po bamoni jibe te jibe ntina oyo jibe na oyo bafa bango babotama jibe ya zénith jibe ya bercy jibe ya olympia bawara bagaulois bamona ye nanu te soki balinga babona eza nde na curiosité bamona sikoyo jibe yango ye wana na bercy jibe abeta omba jibe abeta zénith oyo ezalaka meilleur zénith ya histoire ya musique congolaise mais maître as komona jibe de retour na ye mbala moko salle ya 23 000 places na kilelo actuel yo olandaka makambo ya musique yango mpe oza mie place tosola na yo est ce que jibe senya kaka abanda mbala moko retour na ye na poto ezala mbala moko salle ya 23 000 places jibe na logique aza adversaire oyo atali Anthony atali Anthony jibe atali Anthony adversaire oyo atika wana adversaire na ye donc atali so ya nde mauto obeta obi premier concert waka na poto oyo abengisaki bawa te obesaki plein point curiosité toyokaka kaka tomona so mukulu so atali mpe mpo ableke eloko mpo bakenda bongo obi sera masolo tosote bassistant de france so atali leya tobeta nguna mpe na karto ya mongo corps arena donc wera yena basale moko na poto waka beta ta sale mo ya 10 000 place te nyonso eza na ccccc mais jibe mbala moko aza na assurance nini jibe aza nango te nga mpa na nga eza assurance ke jibe abetaka na wenga mesebeza machine ya musique deuxième chose eza ke jibe azwi bango moko bamibenga to biso nini tobenga azwi tanto papa na nga jibe abeta zénith moko boye totomambala masolo te david ngai na yo te bana na biso nde bakoyeba te donc na profite na sote na bajoyes anniversaire bolisaka balabala ya maître Eliko Mateusz Vita maître boss maître ya boga maître ya calme maître Eliko de chasse parabenge na ye wana mama na fan ya bcbg maître joyeux anniversaire maître Eliko ya bafan ya bcbg bango wana sikoyo jibe azwi ata ba 20 te ba 15 beta na poto te so atie date so atieki eloko mokie anga tondisa na ye make kose mesure ata ya force na ye aya moto pamba te mikolo ekoma makambo ya configuration mikolo ekoma makambo ya na age ya jibe bongo to obeteli lisolo ke jibe osali mpiaka tobeta ekokondisa ndenge profina oyo baotokonda mikolo soki obeta ta fa nayebi soki na émission précédent ke jibe abetaka na ye te tosala ne polémique te azongi na actualité te okolobela ye te oko problème na biso nini bapersonnaliste soki abeti miziki na ye ndenge etondi tozonga soki tobike papa chéri alasi biso de quoi il est capable soki apatine tozonga te papa balabala eza mpona mutu te eza balabala te ye eleki na moi aleki na mutu eza balabala te par rapport ya concert ya jibe ndenge tozozala na balabala wekanson soki abebeta concert na ye wekanson alukaka azwa mwa énergie mosusu mpa baa na ye
bana na ye o balongwa ba mise o ba évoluer au sein orchestre na ye moi en scène azara moi abengi bango po basa molo mo asika jibe pe awozana batabongo o ya ko bemisa ba pesa mwele ngi na concert ya jibe kana batabongo David Wembe balabala jibe kana surtout quand l'image ya BCBG na maison mais ça rend mode BCBG depuis que la jibe pendant on benga maya bougie c'est-à-dire à télé maïmo tangisi ma bougie à télé ouais ça va toujours l'origine ya ko kolela bana basa la différence la obligé pour que ça na bango jibe ya ka jibe est-ce que nakilele aye jibe ere ko simba c'est ça parce que on total tina ça bito balo baza kila ndugu na te ko kole ba mode na te wana ba keso balabala batababa ba tuna on a pas ba chili de mutanda wa dina wa kuku attendez de vous voir on est ça que pas on a invité ma ça avec to zo bato bazali le po ba pesa mama to ko na mduola président Jekobe Mkonza balabala il est dans soutenir judo vacances et banda le 8 août et c'est le 25 judo vacances président Jekobe balabala oh ben mettre asdom na moni makambo ça la Jekobe ya enta na tebi ke kin balinga polémique to judo vacances on va le mener ko question que ça initiative ya mettre chaleur mouche ndi chaleur ma pété initiative na benga ki bande ko msubo na chapwa bandeko balingi bamiyimba neti idéologie na or biso toyebi judo vacances eza célèbre judo rapport chaleur aza n'importe qui te na sport na biso na judo chaleur asala mwa minene na président Jekobe ya balabala soutenu judo vacances ebanda le 8 août et si la 25 août so bato bongo ba Jekobe aza capable osoba 50 milliers alors on 50% de Kinshasa tina Bercy ndenge salamaka l'époque Bercy wana ba chiki to wa mutanda jiba za capable mais to compter na bango te bana poto bana curiosité nzala curiosité bana poto bana curiosité bana nzala ya komona jibe est-ce que bakozala 23000 c'est ça le problème et dépend de ce que ça la passe jibe na âge na yeto de bete ni solo tant pia ko sali biso ki parathèse balaba analyse ça la couleur analyse ça mai tombe par na récipient ba cha biso so sali beto ya wa to kumisi so pour patiner beaucoup la zone comme ça dans le voilà ni Bercy à ça la promotion Bercy vito c'est à ça promotion na kitoko ça on dit kitoko ba baya ça le tombe avec musique kitoko so nga patiner tozonga to ba pona ni ngende ko luka Bercy asi ba pexi biso baba to ba bongo pona nini ni le Bercy pona songa na zénitiki si au zénitiki ça na comme 7000 et répéter et c'est dans cette Adidas Arena Adidas Arena même pour la zone na ko arena si vous attendez moi si le bus pour faire nous ça va gagner assigner au point ni de on dit dans moto pamba mais moto pamba nga ça na ba qui a danger c'est tout ça bien ami dans moto pamba ameni biso na encore arena ba danger alegi nombre ya basare ya double wala na kekuna te adi parce que là ça linga bien ma fait on va sortir polémique ya bango na bango polémique ya bango na bango donc netaka senga pardon bakuna za mabuto ba wario bagola bwana bino ndule na polémique zo bana bana maison mais na BCBG na ministre ezongi wala na sibe ezongi ki to maison mais na BCBG ba corriger ah aya corriger a corriger mise de la finda aya pe na pas corriger de la finda mais pour le sikoyo nous doit situer pour la promotion na tekisi ya billet pour le conseil de jouer la caméra ya test si jeune beaucoup maintenant songa merci pour le téléphone tu me vois 3 kits ay ba que so pas rideau ils en a pas pour filmer rideau quand on a mon femme rapidement relié moi d'abord dit Ardi Lucas fraternité moi ba bomoko Ardi Lucas katafundwa ya mitera mpoma super mpoma yebisa président Ardi Lucas fraternité moi ba bomoko kata pe frontière pour après to ali to dana matete bomoko mais ko moi ba bomoko président Ardi Lucas katafundwa on a besoin d'un peu na balabala vraiment pas besoin balabala que moi ba toujours bomoko donc na niveau ya diaspora ça la fait bien et du coup c'est qui te Christina Kabeludu mobile boga mi s'appelle pe masoli ni bana suke bela kitoko ba mama boluka Christina Kabeludu na salon ya Benvindo na Katamba wana endam jibe piana asa mutu famba mais le rôle na terrain ya natanga senga pardon
to longoli comme mutu pamba to e na isuko na poto wana so ka réussir okumisi c'est ça so ka patiner to ça de ka kama pamba non pas le stade dans le monde des suite donc mokulu tu vas je vais être de magama to ba to ba ndisa ye to ba to mona que comme si Bercy accord nini Adidas accord arena pona jibe na minute oyo na makambo ko fait kuta nango ba muwe ko kuta nango comme si ezoka le mo munene te ba mo ba kofi ameki meki nzoto to ezuzuti ouais la personne peut te retour na mon premier retour ouais et qui tombe quand on a un ça la mixer de table azawana bata bala bazoloba retour à wera lukaki batu moko boye ba petit na ye moko boye ba tsa force est-ce que JB rien pour la montagne force déjà montagne force je pas solo quelqu'un ko na musika yem ta force je pas content na la musicien hein je pas content na ba chanteur na été je vais là vraiment à content na musicien nous la je yem moko kaka je pas content à content na nous premièrement na yem moko je me fais dans côté na moko wala nde yo ka kolela bana na bese bese balela bana te na bese na maison to be ka ki wala so ya bil faire kapa ka kon bali na bese bese ka dans jibe plan bese bese to la dans jibe plan donc ceux qui de les ont continuer et ça la bien akoko kande c'est ça le problème après après ça makambu ceux qui biso à côté la Mandela Weston Mandela Weston a bien la délégation na jibe mpiana so donc so ba Mandela Weston bango baza ba mure ya bonne musique ba batute c'est so akaba ba délégation de Londres ba station ba bi ouais so ici mes âmes j'ai pas mobali papa hein j'ai pas mobali oh et abeta ngona kala azala jibet na kala et comment munene faut moye bisa jibe salo ya beta kala ne comment munene David Botu ba bisa jibe makambo ya wanze te betela kake Nicolas Yimbi Nicolas Yimbi mais la logique peut mettre H basala minene ana ba beta ngona ba nostalgie caractère jiba na nzembo na marché wana balabala mtetuli question jiba ke beta concert ya munene bongo sala munene bongo na banzembo nini ko felo mide auto beta salle na roi Baudouin ona beta nzembo ni banzembo ne kala ba œuvre ba chaîne d'œuvre zali ba jiba ba sala banzembo jiba na ba jiba ba sala banzembo mo ba mena msa lelo bango ndera passe ba chaîne d'œuvre musique na bango le grand quoi page pia ba musicien na biso lelo ba star ba ko sala ba chaîne d'œuvre te le roi ba jiba ba kofi ba sala ga c'est ça ko fela midako yo telema beti kukuto mbabula bato bayeba kofi kuku na neni bamike na babotami te na bana mai na biso lelo so ko beta conseil babeta banzembo na lobi po abeta na 2005 2015 babosa yango déjà donc je vais na bongo so va terminer na atemi na beso beta beta omba bato babina na babona ba beta musique moko ba intemporel c'est-à-dire eza na tempo de musique na bango yo balaye donc génération de yokango so yo ko grand wenge et mettre na stade Matila nzembo ya kala ko ba réponse publique de aye jiba yemba bolivele kati aye mango na stade aye mango nzembo papa ba ko biso te ba ndeko na biba misa wa lelo te ba misa le wa beta to actualité so ka album leki na ba nzembo ba bosani mais ça musique wa wenge te ça musique ba kofi de la betaka donc so to bito chapena na nostalgie ba fait ba côté nostalgie ba na main ba pousser ba béton te non ba pousser ba au débat na lo ba notre ça qu'on a fait ndai vena nga mundai c'est politique c'est qu'on a to ça qu'on a fait mundai débat OK musique à lelo et là le cas rapide la musique à calendrier tellement c'est ça donc côté na jibe banque ça a été donc to banque ça a été beta na problème na biso que ce qui a patiné à ton ici, tu as l'eau, pas balabala. Performance aussi. Na lelo. Parce que mon JB azana ngopo basalwana qui lelo comme moi passer machine à musique. Abeta chaque dimanche na Kinshasa. Et ça parce que c'est moi de beta ko le kabese besoin na zaiko. Chaque mille na kin. On a tout le monde rana. Ba tout le monde rana beta bongo tenenge bese beta na zaiko. Ba rana match à la mona paix à son âme. Maman donc bazi bato moni ville ça va BCBG
Zaiko Mamoucha la mona orchestre wana soni ne banque c'est bon merci kaka ba mettre la musique on va mettre la donc bona wera di nouveau menga azongaka mikili performance wera zaka nango jibe to mona ngo pas va mettre wera ngozo bazonga mikili a mettre concert ko le ba frère ba jeune frère ni tout concert wera na spectacle le ba concert ba jeune frère ni tout concert wera retour wera na poto obile ke dara et le gars concert ba petit na tout concert siko ya JB et le café c'est ça le point donc on parlait par où JB beta Zénith au tilelo ba tout ba beti ba stade ba beti la Didas Arena ba on beta concert wa Zénith JB dit ouais ba et ba on dit Zénith ya encore et quand on a hit concert Zénith JB quand on a hit la disque donc parmi ba concert parmi les meilleurs concerts histoire na musique ezala meilleur Zénith JB so bang c'est pour mutu banga comment le to banga yoka dit Christian ngacha milbi to banga record wa pele ke na wala ka wa pele te a cheka milbi ni vraiment on a baissé mais je te banque c'était un problème dès que j'y passe à la promotion bien ça n'est polémique de amitié ça va faire télé ici et permettre ba warrior ba gaulois ba spirit parce que ba bien moi comment on est sur JB oh yoka ke BCBG machine à musique au JB va foutre na tout cima cima raté donc mais ça la score bande ba relationniste pas si comment notre pyramide à mola de Roberto Fingoma qui donc ba plein comment qui c'est le gars David Azoye comment notre pyramide BCBG na le baté pardon le ba comment notre plein comment qui na peso mbote kabaneta on a mola to comment notre pyramide ba plan comment ba to buka te so bona pour ça ba plan kabano vraiment ba plan comment donc JB Panaza mu ya banque il est charismatique. Donc, oui. Tu es peut-être, BCBG, actif sera bien, la dévotion va bien, ça va bien. Pour avoir ensemble, Maître As, pour ensemble, à l'église TV, à beaucoup de temps à combo, à beaucoup de temps à combo, à faire, à limite avec héritier de Beta, à Tanga, à mission, ce matin, faire été. À Tanga, il fallait, et là, sinon, on va te faire ma email à Ouéramina. Je vais la email à faire les Gamounines, Bagolois. Les Gamounines, on va vous avoir aussi la raté. On va répéter corriger de voir. On va pour ici Bagolois, on va mettre ça Bagolois, on va mettre la magie, on va arrêter. Mais, esprit, on va faire un grand esprit, on va mettre la wenge. Hein? Oui, on va un grand esprit. Bon, un petit esprit. Esprit qui m'a. Oui, on va esprit qui m'a. Oui, on est fanatique. Oui, on va tourner quelque chose à faire le beau là, on va tirer un peu poids. Oui, la bête fit. Il y a un affaire de l'année. On va misser tout le monde. On va l'ouvrir la maison maintenant, on a fini à ouvrir. Tu n'as pas Fabregas. Bango, tu vas faire la ouvrir. Bango, tu n'as pas bill. Tu n'as pas watt. Bango, tu vas faire la ouvrir. Mais affaire de gagner de bomba. Je vais aller on va faire la faire comme ça. Côté vous na, ma bête distance. Fais la bénéficier. Alors tu mets ta conseil, nous on va voir sur ma billet. Si on a une idée de demeurer, qu'on a affaire. Eh ben golo liga munina ngoweka azaka na ngona fere ya mtema mbe o esila ka te fere alo basuma mna bango fere bena sese bena ta ko le bela ba vene ona lo basuma mna bango na fait na keto ngwena keto ya nini na mwana mama kesi na magolo be ye ma ba so magolo ba te ya zate a le seul mission ko la beta ka bokes ba le conseil ça puis à gouvernement no mona magolo nende ba tomboka ba ya bana ba viola mobondo ba viola blessing oh so ngana zaki we son nangana mchana ngo milieu du village ba petit nanga si ba wata ba wario mais fait côté polémique agena comme ça golo ba so ba biyo que c'est monsieur ba wario ba golo ba so ba de je vais rater le mané non ba faire qui ça m'esprit et là il me la fait retourner ba de vie et là on dit de la na fait la wangana te monsieur yo ka kulela bana bon problème on est là donc tu on a fait comment au bon ça allons la keto magolo ba ta ba guerre ba le bagate ba ça la fait la campagne ba tu ana dala ça la polémique na ba tu la tana te donc pour na à continuer na magambo na ba comportement na affaire oui en son abima na terrain na affaire. Très bien. Il y a un terrain, ça la polémique, il a fait. Le frère a effacé, ça m'a fait jaloux à effacer.
atanga suko ba fete alo bane mamba fete ba fete tikali woni le kitu vraiment ne ko ba warrior to tchani dans la dans stade de France bleu avec ça je sais bouton ce soit la vie un grand esprit tu te bana wega mon esprit abima bon ba la vraiment le vraiment tabima na polémique abosa na mama wana ndo abosa na tete na guerre ya wengine na chela de ezala on est éternel recommencement quand tu as donné wengine ici la guerre ya ezalaka attends moi ba ko mbakala bi place moko ba ozanga na polémique papa on est ici la radio donc on a besoin de la radio donc oui on va chercher la côté wana ame ko doser bagolo pe ba ole baite bagolo ba chef likolo bagolo na teme bagolo ba meilleur fan selonga ba ba fan Cristiano ba fan Cristiano ba change version au meilleur joueur sur monter ba ça mettre qu'on a rien à faire à tel grand chanteur frère lo bona yo ba finga raté on a ba finga bagolo non na yo conseil que fala yembi ko lega faire na ko ngodi bagolo na tele ba wana ngongo non il va pas avoir yoté balo ba yo fali ko fala yembi ko lega faire balo yo gate mais fala to mi fala beti ni resta ko kango c'est à dire ba conscient bagolo ape batelemaka wana biso mobondo ape fe moyembi suka wana batelemana ata na besi nanga sala 10 000 personnes pamba yo beti stade bawaseleka papa fe na bango moyembi ayembi aza bameilleur fanatique mona so bamiboma mpona papa fe na bango ana mwanda bato wana babiza te me bafe fan soki bazalaka te tobosana ye c'est to bossa na mais courage à lui à mobali mobali mukiliti par rapport à l'actualité Koffi Olomide a annoncé à lobby na biso que accord arena esengi ba misusu ko ba fait na biso na ba so ko bossa na JB akeluka concert ate date fa beta producteur a lukiye mais Koffi salinde muke lukiye on a une mituna ça la mais elle a JB dans la journée le 14 novembre et puis pour faire on les en production ça la production ça la tenda bunaï ça la tenda bunaï so ça on se le production de l'habité mais là pas je grand pas azara danger azara ba chien d'œuvre bena on même na enda liara pas contre le terrain pour ngulu je vais na za danger mais là encore rien bengue je ne pense même pas na limi na ibon habité bon on produit mon dit na raté colossal on faut que ba bankale ya mbonga ouais on doit donner na bandela to tuni ba mundai est-ce que na production ça le bel ou ka mutu atlantique de ta atlantique quoi à 4 km avec musicien na habité donc pour ça grand star ça va emmener la norme bêta voilà aussi la raté pour ba œuvre na ezali na poto ga de bo mavé ma vie na biso na oera na ko pani poto na pona ko ben je ne pense pas alors ba producteur alinga je sais pas penser bien non merci aki première africain à 11 ans ko beta grande salle oui à l'époque faut le blague première africain à 11 ans ko beta na merci mais lelo là ba première africain ba beti Stade de France là ba première africain ba beti Adidas Arena ba première africain ba scène musique là ya oui et est-ce qu'on va banque ça monsieur te nenga ki kala lelo donc il faut maintenant normal ce qui nous soit il y a peut-être le problème est de mauvais soit il y a ça le phénomène d'Angara toujours mis en polémique et ça va rien ah bon yo moka yebi le pourquoi ça va bon et veut faire doser José Mboyo Molato de fait que nada José Mboyo Molato ma pièce yangi donc José Mboyo kwenda futuka en tout cas José Mboyo Nkana so bon on de lati boza pour José Mboyo parabène José Mboyo Molato siya mettre as donc bazam de la bête mais José Mboyo ko boka o ba player José Mboyo joyeux anniversaire na yonkana yozaka na mutema na bosa na raté donc alors mais pour te chuter na biso le lobani ni o yozo retenir pendant concert ya JB et pendant JB za pendant na retenir que à sa grand retour dans la scène internationale, à sa la promotion avec Togo, à sa la polémique de à texte billet ça l'étonne. J'ai même pas yembaki
sera betaka Zénith téléphone a filmé na quoi ezarade le téléphone est vraiment filmé na quoi parce que bah doit tenir compte wana que le wana esala melaye donc il doit na jibonga na aye ba moi ça déjà promotion bien et ça la kitoko banene conseil exemple na batutu donc masoba ba billet ba je salue Gisèle Bongifa Tokoyama je salue mon ami et frère Akimi il bagage ah ok c'est bon que bah y a bagage David mon ami bateau a betaki na tuni la reba yale balaloyembo oye na kini na nena polémique te bochongo polémique ba bocha polémique ya balabala to tia na orchestre na nena na monde liké so ba nena live so ba beta concert bateau na ferry bateau piano abene balaloyembo bana monde entier bateau piano na live bateau piano na live ça on a quoi il doit faire la seule mission on a la monde na polémique mais bocha ba polémique na profiter na bana Luanda dimanche oyo donc biso tout okutana na Kimbako ipato a livré deuxième concert na Kimbako à partir de 15h biso tout ozala wana maramuto zolega da pepele debi da Kimbako nda sala maramna donc et qui est bien na mon avis déjà fondé l'ami du chef donc avec aussi makambango donc masoa baba te na ozala wana samedi pendant 15h biso tout ozala Kimbako wana mais fondé alors finalement moto fondé l'ami du chef yebisa Kimbako comme ozala wana délégation ya balabala bana tu ya Luanda bana tu ya Angola bana koyoka musique koyoka chanter muta oyemba yongo to bolira bayembela bino boya na Kimbako comme dimanche ozawana avec Ibator non impossible non abana Ibator na live ça fort Israël belé que kabaka ba yi ko sara ba shi wana obo masali na conseil Israël belé que kabaka ba na ba bi ngolo wazala to na mettre liboda mbinjo ouais problématique na biso to tigala na problème eleki to na rapport na profiter on peut ça faire bambote na bato ayo ouais profiter de pesa bambote na bato nga na même si ba judoka tout ba participer na judo vacances na biso et ça organisé par maître Chaleur Mouchi Jean par sponsorisé par président Jacob ya balabala to ko rendre un peu hommage na ancien président de la fédération judo président Francis Bimola paix à son âme de faire que notre biso image ya judo congolaise donc et l'homme joue ancien ba judo bon mana milliers ba politiciens ba toujours ko kabola l'homme était kabona David de solo matete ba mettre vraiment mettre ya ka député ba solo na ka député mais yango moni de musique Arbi Lucas ça me ça tout facilité matete moi baba monko je salue bana matete baba monko mettre liko para belge petit frère na ngai propre qui ça état fait NRJ grand frère Eddie Bailo état fait Bailo Eddie maître judo je salue Gisèle Bongifa Patrick Bichet fermé mon ami Patrick Bichet fermé il est à la beauté Rodrigo Maemba le gars mon ami mais alors répondre tu habites au Kimae Rodrigo Maemba je salue sponsor à balabala ya buteur Mori Paulo Dusantis guerrier vanoué par Mboka et pendant sponsor à balabala ya sponsorisaka balabala papa balabala vendu Gauthier Touba la Pouga ça la bien JR sa majesté le salut encore patron voyou président Bassonné ayi na combat ayi na dernier combat na jubilé en tout cas patron voyou na c'est Bassonné ça la bien donc mutasa na bayo aye bayanga bango wana kabano ta bapla et komaki Francisco Aigle parabène je sinayo botama elam Francisco Aigle le pétrolier yayo yango wana je salue mettre ligo na bosani agence na ngamba ngolo bobenga ngate bien biso to le baute basi dimanche to salon na ndule to yana David ouais Diavo agence na Diavo c'est sérieux on a dit le magie 3 ndala musumali donc bazo basinga agence wana na kuka na ou Diavo va solo à faire bien tu n'as pas de bon pétard na Kinshasa bazunyo so ba ko la télé donc la base à la
Adam Kale Karazala Mandela Weston elamba zali Karazali makambo zali Mandela Weston azali balabala zaye Zali vient m'appeler juste dans ces 20 moudai donc sponsor on a sponsor ya mettre as 20 moudai donc so on a un restaurant na biso a olia kitoko na mart olia kitoko donc mama le boko et raté mais biso ya ngwana donc merci Godé plusieurs là avec na biso Godé plusieurs là tout cas avec Godé ya bene ya ngwana si ko ndia banya pe ba dans salle émission même la vie Ngoda ba na nenga mboka bena bena nzuluka be so bena bena boy comme nzuluka mais on va entrer d'un niveau donc je salue tout le monde bande ko ya balabala donc ya bino yango wana merci beaucoup na batutu o ba compagnie masura balabala na lingaka bino penda ya trop agence sérieux tout ça na Angola Kamanga Travel ya boss Edikas boss Langa donc Nzela Poto Nzela Mikili boss Kase Ebilanga kota masura balabala et ko sala bien on a poso que Mikili contacter na repesa au numéro ya boss Kasi Ebilanga po okende penda poto po ye ayebi penda kopa makambango bien joyeux anniversaire à toi Gravis Makasi Sommet Gravis Makasi Sommet donc abotami lelo longévité prospérité tout de bon pratique nzambe penda apesa yo lokola elingi motema na yo po to zalaka na penda na balabala papa Lupango boss Matadi Union Européenne Bodi Matadi Union Européenne ya lingaka to lela to loba Bodi Matadi Union Européenne Bodi Matadi Union Européenne na nenga balabala to leli to lobi sala pena makam oyo lingaka na musika là je vois Ben Willy le Gabonais di Bodi Dinene mon vieux Ben Willy le Gabonais di Bodi Dinene bonne guérison à toi, la fille pas comme les autres M10 Maravilia. Nzambe pena Simba santé maramutu donc ils ont appelé pour ya ibeli eza entre ngana yo na ninga balabala Maravilia M10 donc ba bonne guérison place ça kalaka yo na ninga balabala esengi penda to solo lango bien parce que tout balinga da fille menga ba linga bien trop donc on a ça avec vous. Ciao la famille.